Kinshasa Bopeto message na bandoso to par rapport à président Onengo Bimi na Kinshasa. Message là clair Kinshasa Bopeto Kin Bopeto to banda ko nettoyer banda ko na biso bientôt nettoyer ba mapango na biso bientôt bongisa ba venu na biso ba rue na biso to bongisa la commune na biso pour que ville na biso ezala propre ezala na image ya bien le rôle la ville ba mususu o et pe sa image ya bien en Afrique. Tous à la côté parmi les villes les plus propres en Afrique et aux ala bien parce que je pense même pas que toi parmi les 15 premiers. Donc voilà, c'est ça le message. Et nous les artistes on est là pour la mobilisation, motiver les gens, mobiliser les gens à ce que Missale Salama bien. Voilà. Je pose à Bandal, président de la République a confirmé que Bandal c'est séparé. Moi un commentaire par rapport à ça. Président Sora Lobinga na Obaksani. Président Ndasuisi Maramunga na Obaksani. Donc président Sora Lobinga on a contredit. Donc on a encore soutenir. On appelle la Bandal. Si na botama na Bandal. Na botama na Bandal na Kolna Kitambo, Bandal Kitambo donc Bandal Kitambo et a parlé na ngai. Donc voilà. Et Nazara fier la commune de Sotiara propre. Le seul au sous propriété et aux assoubliés ma collègue. Il ne peut pas tout faire. Il y a mora sala misala, il y a mora misambongo, il y a mora alukambongo, misambongo, il y a mora sa misala. Il faut un mobilisateur basala. Ils sont en train de retransmettre un message comme un message ti et pas bateau bayo quitter parce que Kinshasa mon bezaki a été. Batou super dans la banda, comme super dans la misala, mais super dans la classe. Bagoyo kango tant que dans le lobelo yango. Donc nous on est là pour mobiliser les gens. Parce que Missale Salama bien, donc voilà. C'est à moi de vous remercier. Excellence, Monsieur le Président, la députée de la Nation et la ville de Kinshasa a voté qui sont faits au sein de l'église, les mots des amis. Sanza Mitano. Tango Kozwaki, ville de Kinshasa. On a beaucoup donc faut changer sur le monde pas s'intéresser dans ça donc image est bien donc faut le changement de mentalité tant que la mentalité il y a biso à Kinshasa et changer de mentalité on a éluté depuis deuxième république ce qui changement de mentalité et sérénité et l'autre moko et l'autre la mboka na biso et yango wana ozalaki projet ya Kinshasa Bopeto ezali bongo révolution ya mentalité ya biso bana ya Kinshasa ata mokonzi ekomi mboka na biso Kinshasa ntango tozwi indépendance en 1960. Kinshasa, tozalaki bongo à 400 000 habitants. Lelo, tokomi au-delà, il y a 15 millions d'habitants. En même temps, Banzela oyo esalemaki na eleko wana avant 1960 pour la koyamba population il y a 400 000 habitants. Banzela na infrastructure esalemaki ezalaki mpona koyamba population moko oyo te ezalaki te ezalaki mpe modernize te yango wana bapasi mingi oyo toza nango ezali yango oyo mais lelo tozali 15 millions d'habitants atala mokonzi dans 10 ans tokokoma 25 millions d'habitants dans cette ville. En même temps, la problème de la mobilité, les alliés réglés, l'embouteillage des alliés réglés. Donc, ceux qui ont commis 25 millions, Tokosuka, Ndengenini. Aux alliés, 15 millions. Ma immondice et Bélé Nandela. Bongo Soki de commis 25 millions, Kopé 30 millions d'habitants. Nambo Karabiso, Tokosuka Ndengenini. Naoué Namoulina Moko, et Moko à 30 millions d'habitants. Population Yemoko, Nabosenga, la blague de Soussou, et Boukama, Pona, et Tongalzela.
Léo Ville. Ok, il fallait très bien, nous sommes allés. Obanda, Tata Mokonjeko, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo. Oyo, par exemple, Fachi Beton, Wuta Ye, Azwaki ordonnance pour la Gondimaïté, Nakoma, Mokonzi, Yaoumba Kinshasa, Narobaki, Cheva Namaya Bataille, Izali Bongo, Kinshasa, Lopeto. Toza Kosa, la lancement de Lelo, Awa Essia Tozali, Toza Kosa, la lancement de Tata Mokonjeko, mais partout à travers la ville, ma Bougoumès de Nyonso, Mazouaki, Nibisa, Yagosala, pour lancer opération na ba commune Esika, Babandi. Ma chef de quartier, Mazouaki Nibisa, il y a lancé opération Wana. Yangoana, Tozali, pour féliciter Tata Mokonjeko. Ndenge, Aye, la suite de l'Obima, la directeur de cabinet naïe, la ministre naïe, pour lancer l'opération Kinshasa, Bopeto Tozali Kosenga, n'a pas de Nyonso Kinshasa, et si quand Nyonso Bovandi, Botana, Nengenini, Kinshasa la Bisso, et Kozonga, Peto. Pour éviter. Kaka na maboko pamba ekokide aussi signé un protocole d'accord na la société Lisa Boulouba oyo bakoya kosala non seulement collecte ya déchets mais aussi recyclage yango avec à la clé la production de déchets, il y a engrais organique, il y a pavage et il y a gaz méthane. Il y a un souci au Toza et il y a la population qui est en Mokili. Par exemple, aspirer au développement. Dans le Kinshasa, il développement. Les lots, ils disent les déchets et comment produit commerçable. Et comment matière première. La société est belée, avec la Congo. La société Moussoussou. Azwa qui contacte la Tata Mokonzi Ekolo, Tata Mokonzi Ekolo a tiré Kibango et Parangaï pour signer un protocole d'accord pour recycler les déchets et produire l'énergie. Il y a une vision pour la Kinshasa, il y a lobby. Kinshasa est à la Peto, Kinshasa est à la Engenga. Ils ont lingué nous a kikala. On a un défi, Oyo, ils ont posé la biso de Bosso, ils ont miné les pétards et Sengeli, Topongama. Les Moana, Tokolemba à côté avant la Kinshasa, à travers la ville, pour organiser la coordination, il y a Kinshasa au Peto, Naba commune Nyonso, Naba quartier Nyonso. Et la balabala, nous la coordination, il y a Kinshasa Mopeto et ils allient les gens. Il y a la sensibilisation et on a biso à Kinshasa pour changer dès la biso, il y a le quartier, il y a le la bonne dépôt, la carte de la famille, il y a le la l'amour, la carte de la commune, la biso, et la carte. Il y a un Marabiso, Kinshasa, le Zengi, Bopeto, Obanda la mentalité. Il y a moto la moto. Obanda, et Nandeng la biso, il y a le tenir, et pour garder la commune la biso propre, qui la Badissa la biso, Bissika Tovandi, la université. Na bakelasi esika nyonso mwana Kinshasa avandi ayebake tobandi bongo révolution et un changement de mentalité. Ya koloba mingi ezali te Tata Mokonzi Ekolo
oyo tozali lelo na commune ya Bandal akozwa maloba mpona kosolola na bana Kinshasa bayeba pourquoi tosengi révolution ya mentalité wana na kati ya Kinshasa Bopeto. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, j'aimerais vous inviter à vous entretenir avec la population chinoise. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous les regards attentifs de la population, le protocole invite très respectueusement votre Excellence à bien vouloir procéder au lancement officiel de l'opération Kinshasa Bopeto. Excellence. C'est pas le moment présidentiel na biso malamu Congo na biso lobi ekozala mboka ya bwanya yango wana message oyo mingi nazali kopesa bino bilenge ba jeune ya basi to mibali bozwa likambo ya Kinshasa Bopeto oyo lokola œuvre na bino bomema yango na ordre ndenge bomesana tango bolingaka likambo bomema yango de telle sorte que chaque week-end tomonaka mouvement na kati ya ville awa ba jeune na biso bazali kopesa na maboko balongola likambo oyo ya bosoto na kati ya Kinshasa. Kinshasa na biso oyo bino bobotamaka nanu te ntango biso toyaba na mike papa gouverneur a rappelé yango bazalaka kobenga yango kin label kaka biso moko na kobebisa toyo kobebisa Kinshasa toyo kochange yango kombo tokomisa yango kin la poubelle nyonso wana mpona comportement na biso ya mabe nga nasengi bino ba jeune parce que naza kokroire na bino bozongisela biso Kinshasa la belle kini ezonga kitoko tokosala manso biso ba autorité totia na maboko na bino ba possibilité oyo kopermettre bino bosalaka misala wana sans que ezala na ba conséquences na santé na bino yango wana nazali koresponsabiliser ba bourgmestre sous la supervision du gouverneur de la ville. Bourgmestre nyonso esengeli a organiser ba brigade ya ba jeune na kati ya ba quartier ba jeune wana bazala équipé ba jeune wana bazala pe motivé parce que eza pe bien te que ozosalisa bato misala lokola bangamba bambongo oyo bozali kozwa na bataxe oyo ya bawenze bopesaka bajeune basalelaka yango moke ndenge wana tokoyebola ndenge ya kobatela mboka na biso esengeli mpe bino babourgmestre na mwa bamoyen bozaka nango bobandaka kotia bacontener ya badétritus ya badéchet comme ça tango bacitoyen baza kolokota babosoto wana bayebi esika nini bakokende kobwaka yango
en attendant service public et les Kakolokota yango et mema yango na centre oyo ya traitement ya ba déchets. Biloko nyonso wana ezali ko eza maloba eza kobima lokola biloko moko impossible pa na biso mais nga naza koloba na bino avec ndambo kaka ya volonté tokoki kokomisa Kinshasa na biso oyo peto pe kosilisa likambo ya mitungisi ya ba maladi, mitungisi ya bangungi, mitungisi ya ba érosion, makambo ebele ekoki kobonga na kati ya Kinshasa oyo. Et puis sima na yango tokoya kotala ndenge nini tokoya kozongisa ba espace vert na kati ya Kinshasa. Ba espace vert esili nyonso likolo ya balotissement. Mboka ezo ya monene bato baza koya bazobakisa amizwela ye moko initiative wana. Nasi naloba na bino banda nazwaka bokonzi banda botianga na tete ya Congo ke ngai nazali mongamba na bino naye kosalela bino mosala esengeli baministre badepute babourgmestre bagouverneur bango nyonso bazwa filosofi wana tozali bato ya misala ya peuple toye kosalela peuple mosala toye koluka babomengo na biso te toye koluka nde bomengo ya peuple. Donc bozali na droit ya kosengaka bakonzi na bino kobanda na chef ya quartier tina mokonzi ya ville kosenga bango basala oyo ya bango part. Mais avant bino bosenga bango esengeli bino po bozala na droit na force ya kosala yango esengeli bino moko mpe bosala oyo ya bino part na bino ezali kobongisa moto na moto abongisa na esika oyo azali bolanda mateya oyo ndenge napesi bino bokoka kokende na sens oyo ya kobongisa mboka na biso Kinshasa. Mboka na biso oyo biso bato toyebaka ngo mwa kala na bakulutu na biso oyo babotamaka liboso na biso bazaka koyebisa biso ndenge na Afrique mobimba Kinshasa ezalaka kombo moko lokola lelo tokokaka ata mokolobaka Paris. N'est-ce pas que bino kolobaka bandale eza Paris? Kolobaka bandale ya Paris. Bon, Paris wana bazaka kozwa mpe Kinshasa ndenge wana kala. Alors soki mpenza bandale eza Paris ya solo bokomisa ngo lokola Paris boza mpe na possibilité ya kosala yango. Voilà, nabandi toyokani nalingi na déclaré à partir ya sikoyo lancement ya opération Kin Opeto. Chef, oh là là. Pas ça ce qu'on est là, yoga. Ah, le boucher petit. Maintenant on me merci Nabino, pour l'embattre la biso panzo, total à Nengenini, pour vous que les libosos dans l'opération Nabiso, Kin Opeto. Merci beaucoup. Nous vous invitons à bien vouloir procéder au lancement officiel de Kinshasa Opeto.